Elonge bebanga na tampon, elonge bandi ko bebanga na tampon. Bienvenue à tous, mbote na bino, ba maman, ba papa, bisika nyonso bolanda biso, en tout cas, soyez les bienvenus. Et c'est pesaka biso mingi, hein, koyeba ke bozawana. Alors, lelo, na yo beteli solo, il y a produit oyo. Produit phare. Zéro, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Nabi ke boye biango, pau, pau. Ok? C'est à ça que ça ressemble. Hein? Pau, pau, pau. Et c'est un bon à base à papaye. Alors, ça, c'est uniquement pour le visage. Et ça, crème visage, il y a pau, pau. Pour le visage. Alors, ndenge koko salango o rendre ngo crème visage na yo pour le soir. Soki ozana tampon. S'il vous plaît, tampon na oloba image yango. Soki tampon na ezana oboy. Ezana na bandeli. Et comme mamite. OK? Ezana vraiment na bandeli, eza visible te. Eza pe makasi te. Okoki ko recourir na crème na ya pau pau. Mais avant na l'activité ndeni okoko salila. Avant ça, au salaire en soin na yo normal avec les produits appropriés, il y a selon type peau na. Parce que l'ongino na no baby penate. OK? Au salelaka, au nettoyaka, au se démaquillaka, au nettoyaka, aux na lotion tonique na yo, aux na crème na yo hydratante pour la journée. Crème visage, juste pour hydrater et nourrir ta peau. Chaque matin et chaque jour. Ozana crème na anti-solaire. Lotion tonique sans alcool. Ozana biloko na nyonso salelaka pour la journée. Tu as la chance yako étouffer tampon na yo et mata. Alors, so ozana ba produit bi ko sala ba produit éclaircissant. Ya makasi wana o ebebisi yo. Ko bwaka te. Mais ko pakolongo souti na elongi te, pakolango na nzoto. Mafuta na désormais et koma pau pau. Crème à mutio kaka. Alors, ndeni osalila pour permettre na bandeli sou na lobite ke tampon o ya makasi. Tampon no ezana na ebandeli. Ebandeli. Et puis soko yebi kozalaka mwindo soki ya ndeni poza na ba tampon mususu yo ozalaki na mwindo so ya ndeni ebeti yo. Ezana mukie na l'activité image ezana mukie. En tout cas tampon no ezana mukie ezana ebandeli. Kwa kotuna ngate oso na lobite ke tampon o ekoma déjà na mami. Hyperpigmentation mo ya makasi so bakoki su ko kolongola te po na ese baby na obeta lisolo ya wana te. Na obeta lisolo ya po ezana na ebandeli. Tampon no ezana na ebandeli. Alors, oko somba sérum na yo ya vitamine C. C20. Bakomi vitamine C20. Nabi vitamine tout côté. Ba vitamine C za kebele, oui bien. Mais vitamine C20. Sérum ya vitamine C20. Ça dépend ya marque. Mais faut la kaka C20. Alors, erosomi vitamine wana. Yango no bando salela chaque jour na elongi le matin. On a facilité éclat, et facilité hydratation, et facilité pénétration ya ba produit. Donc vitamine C na yo et komi routine na yo oku kotisa na ba produit na muso salaka mais eza routine. Donc na routine na yo ozaka na trois choses. Pau pau, crème à pau pau, crème na yo sérum na yo ya vitamine C20. À cela oyeko bakisa sérum clarifiant. N'importe quelle marque. Na ola sabino marque te po bino bosaka compliqué bokendo lukaka marque na lobby sérum clarifiant. Il y a n'importe quelle marque. Faut ezala kaka clarifiant. Alors, chaque soir, tout au début d'abord, okobando zwa crème na yo.
ozwi crème na yo, ok? Ofongoli, okozwaka mukie na liboko. Le soir quand tu te laves. Ofongoli ozwi crème na yo, ok? Ozwi ka mukie boye na liboko. Vous avez vu? Non déposant les luminantes parce que j'ai le maquillage. Non la xabinongo na liboko. Ozwi crème na nga yango. Na déposer. Ah par exemple si ka tache eza il y a tampon na elongi. Na déposer crème na nga. Rien que là où il y a les taches. Nazui na massé. Na kei sous place tache eza. Nazui crème na nga na massé. Ok? Vous avez vu, non? Que nabi ko pakolelo msuti. Soko za na sérum na yo clarifiant. Oko fongola sérum na yo. Ok? Yango. Na fongoli sérum na nga. Nazui sérum na nga na déposer na elongi. Ok? Na appliquer sérum na nga. Na appliquant vraiment bien et pénétrer. Ok? Na ye kozwa crème na nga na ko déposer ka place na laxibino wana. Voilà, donc peau na yo faut ezala toujours propre. Donc ero sokoli normalement na peau kwa ndenge oyebi kokotaka na douche, s'il vous plaît. Ezaka 8h 9h du temps avant obima na moi. Ezate ke loko babi ke osala na poko yo ke sokola na 23h, oyebi ke na 5h faut za libanda. Mama. Après quoi ko lobate ko esala kinga boy. Donc so oyebi ko bimaka 5h libanda. Soko okota douche na 18h et okoti douche na 18h, ozo pakoli biloko noana nyonso. Et ça na makana pourquoi? Parce qu'il te faut 8h 9h du temps. Soko vandi bongo ti donc 8h 9h tension net chango 18h, OK? 19h 20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h. Moun 5h et ça la 11h du temps. Donc soko oko chango na 20h, ça dérange pas. Mais ko kendo delate. Oh, na ki osokola na 0h pour 0h ba isemne za butu 0h butu te ya de atongo. OK? Donc OK, soko okota douche 20h 20h. Soko okota 17 18h ou bien 19h pour d'ailleurs pas 18h pour moi uto kitaka kala minute, moi ekoti. Donc 19h 20h 21h ba R1 ou 22h ko sukula. Soki oyebi ke obimaka na moi tongo te. Moi boyebi e banda obimaka à partir de 7h. À 6h déjà un mot pe moi obimaka. Alors, c'est très compliqué ce qu'on dit, madame Moui. D'accord? Alors, so sali bongo et permettre est-ce que peau na yo ezala régénérer toute la nuit, produit et fonctionner na peau na yo. Alors, nalobi sérum clarifiant, nalobi éclaircissant, sérum clarifiant. Mutu nyonso yoki ngai yao. Mutu nyonso yoki ngai nalobi sérum clarifiant. N'importe quelle marque. Pour déjà, pau ezaka clarifiant. Alors, ok, baksango soutenir sérum éclaircissant et ezala moi makasi. Ça sera très fort. Et on a le bi, luka sérum, ya n'importe quelle marque au mélanger, n'a pau na clarifiant, éclaircissant. Et puis, na vitamine C20. Vitamine C20. Vitamine C a pas maté. Tana ordinary pas à ba C20. Luka vitamine C20. Alors, aujourd'hui, on nettoie l'ongino normalement, sur une peau propre toujours. On nettoie l'ongino. Dans le but que crème na ozo pa coller l'ongino. Dans le but crème déposée kaka et si ka tampon na ezali. Alors, pendant une semaine, au tche sérum na l'ongino mais au déposé ka si ka tampon ezali. Au sali bon pendant une semaine. Deuxième semaine, au tiki sérum. Ozo kaka nini mafuta na o déposer place tampon ezali. Semaine o mususu toko banda. Ozongeli sous sérum na yo na mafuta na. Okobando déposer kaka sika batache noa ezali ko déborder te. Alors pendant un mois déjà hormona résultat ndenge ekozala. Mais pendant la journée oza toujours na produit na yo ba produit nyonso na tangela ebino. Soko sa no bongo te. Ya lokolo obwaka mai na kati ya mai. Donc nyonso ezochola. Après oya loba soki tampon ezananu ne bandeli. Tu as la chance na ba po ya bato musu o réagissa vite en un mois ou 2 semaines au moins a déjà résultat. Au moins a peut-être résultat et bimé.
Moussoue eko okende 2 mois, moussoue eko okende 3 mois. Alors, nengo mo déjà résultat na ebimi, tu arrêtes. Soko moni résultat ebimi, tu arrêtes. Na bandeli sou pau ya elongi ya mukie. Okende somelanga pau anzoto te lobo olobaki ngala lomi na lakisi bino pe yango oyo. Eza ya mukie. Eza pau ya mukie. Donc, ozui osala bongo pendant la journée. Osala banina. Mais kolobanga te ke osala la ona pokwa na journée pakola eloko te. Donc, ekosala yo eloko moko te. Na journée luka crème no hydratante ou lotion hydratante, n'importe quel modèle. Oluki yango ndo bando sala pendant la journée. So comment ko réunir toutes les conditions en ate. Ozano na sérum à vitamine C te. Ozana crème anti-solaire te. Ozano na crème hydratante te. Ozano na lotion tonique te. Ozano na savon normal te o to salela. Tika na o. Po osala perte. Kolobanga te ke osaleli ka biloko oyo ya poko. Kwa pe koloba te on ando selonka na poko na juda osala na yo perte. Eza bongo tu as vraiment la chance que ekende. Soka ekei ozongeli ba produit na normal oko pakola mais kozongela sous ba produit ya makasi te. Po bino bozaka komona ekotika na 1 mois, 2e mois omono bandi sous ba produit ya makasi. O na yindi o na nsali bo po bino boyindaka. Bino nde boyebi ndenge boyindaka. Koyinda ngwa bino ngana bino tokutana te. Mais bolobaka kaka o na yindaki. En tout cas, na bien solution avant et comme là au munene. Et puis, ako bando tambola na moi. Net si ko na saison sèche, ok. Mais si ako bando tambola na moi, ok. Luka, chapeau, parasol, couvre-toi. Bato basala na ba bureau ezaka na ba vitre. Éloignez-vous, il y a ba vitre. Parce que ba vitre pe il frappaka. Ba vitre pe ezaka pe cause. Ok, erosala biloko éclaircissant au vanda na wana ere ya ko beta moyi wana ere ya ko beta na vitre yango pe omonaka ozana donc éloigne-toi. Ok, voilà. Ce que ça leur déjà la musala eza pas batu lukaka ndenge ni yomo oyebi ke osala ke po ozala ka face na ba vitre te crème anti-solaire ezanga peti. Protège-toi parce que elongi déjà esali bon. On peut longi esali non te protégez-vous. C'est ça. Et l'on a koloba. Bobo santé, ko s'abonner, ko partager, na ko like. Na yebi ke boya autour nanga, oh no bateka wapeteka ma partout. Mais oya ozana besoin nango ayepe a contacter nganga na tekeli oyanga na lobby eteka maka partout. Ozala na poto e, ozala soki wap eteka maka partout. Okoko o mélangeant na savon Kojisan, savon Likas, savon mususu na bosa nkombo nango. C'est toujours important. Bah, savon ananios. Bah, savon c'est pour le soir. Mais pendant la journée, Luka savon normal au kosalila. Ok? Toujours sur une peau propre pour éviter bah problème. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Résultat comme mon année dépend. Mais dès que résultat na mon année, tu arrêtes avec les produits. Kolingate au continuer nango. Ok? Oluki produit na est normal au koki komando salina ou soit oluki crème moko hydratante que tu peux utiliser le soir et la journée, mais à cela ou associé ngo peut-être un sérum na yo clarifiant juste pour na au garder teinte. C'est très important. Voilà, tant que le baby nanté, profites-en. Merci. Vous santé, ko s'abonner, ko partager, na ko liker. On se voit prochainement. Non? À plus. Bye. Bye.